na ko jouer hypocrisie, vrai comportement na yango, nature ya Peniel yango. Oh bonaboy, et la divorce, dengezo sala bongo, oh et la choc. Non, arrêtez avec ces bêtises, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de pasteurs dans Mboko bakabona basi na bango basa ba makambo ke Peniel la sala raté. Bango ne bamona ba problème te na ndora libala. Peniel na nyoko makasa mona ba 28 premier divorce et ça na Mboka Congo, soit na église en Kolo. Non. Prophète Francis Joël a divorcé. Est-ce que moi, si il y a prophète Francis Joël à l'écart, à Babiloko, Moïse mi et puis à Balaza divorcé. Botika koyoka ex mwana mama ya mwana na ye aleka asa Babilo peigner la zo salo. Ba potre muto mo baza divorcé. Ba évêque mukuna baza divorcé. Ba pasteur ebele ba pasteur ba Jean Bosco na sans pressé baza divorcé. Ba musicien ebele baza divorcé, ba musicien chrétien. Ba Sonic Afuta bana baza ba divorcé, ba Albert Kenze ba divorcé, ba pasteur basé ebele 100% à 80% ba pasteur ba divorcé. Combien des artistes et musiciens chrétiens baza divorcé? Est-ce que botika komona basi na bango ko leka na TV ko saba makamnyo se peigner la zo sale? Pasteur nyons tout. Bah comme ça basi na bango ba ma pasteur. Pour réfléchir des fois. Ceux qui te kanda yanza mais qui t'a dit colonna bino. Bino ne besoin appel ko ute pa na nzambe mais basi na binote. Nzambe ne abenga bino mais basi na binote. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne La Voix Céleste Nzela Lola Esika Bonzambe et Kitarana Loye Mona Malwape na Misala Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Elongo na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na Philo Mukwaya Motema ya Bivense de Homo depuis Londres. Maman Gisèle Lukelo Nzamba Lola Amono na papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na Bonzambe Yesunde Mosukisi toujours dans le cadre qu'on informé bien aimé bon mon œil au la publicité pas publicité bon la vidéo mon bien aimé dans le Seigneur. Il y a un de qu'on a vu au Peniel soi-disant ex-maman pasteur en plein concert na Dallas na artiste musicien Fabregas bien aimé dans le Seigneur. Na moni bande ko ba publier vidéo ba lobby ba salibo eza passe comme on a bilili ya boye nande ko yoke autre faba benga ki mama pasteur a tela ki pe bandimi maboko a prier ki pe bandimi mususu liboso ya église azovana liboso ya cher mama pasteur mwasi ya pasteur Mike Kalambai ndenge babana ko benga bien aimé. Quand les gens m'ont envoyé la vidéo, n'a mis un peu de visionnant et touché vraiment ma casse. Là, j'ai vite compris que dans la bande de Koba, Bozo la Nabiso, bah, monsieur Bazo Koma, oh Mike Nda baby Simon na moi sur oh Mike Nda a commis ses peignes. Non, ce n'est pas les frères Mike Kalambai. Ezali nature ya Peniel Nde ezabongo bien aimé. Tinde ka balanda kina Mike Kalama tinde ke bazaye na ndora libala tinde ka bana ko église abana na ko jouer hypocrisie. Elle était hypocrite. Bazo benga pe maman pasteur adala na hypocrite bien aimé. Vous ne savez pas ce que le frère Mike Kalama a vécu avec Peniel nanda kwa libala. Eza nango caractère na ye eza nango ke donc azala na bongo bien aimé mais pendant que azaki na Mike Kalama ba ko jouer hypocrisie moko boye
pe ba makama kalama mona na Peniel atika koloba ngote pour na respect ya mama ya bana na ye bien aimé. Peniel a l'écart dénoncer à l'obéla mai kalama mabe azaboy, mais à aucun jour mai kalama a l'écart liboso ya caméra koloba ke na mona pe boy na mona pe boy na mona pe boy. Yango Bible zo ba ke avant ya ko condamner avant ya ko condamner muninga na yo, avant ya ko condamner ndeko moko luka pe oyoka litoyi mususu bien aimé. Baloba ke nyama ya zamba likaku baloba nini mokonzi ya mboka aliaka likaku litoyi morote. Il faut aller tous les deux matoyi. Ceux qui alinga za vrai mokonzi ya mboka et singa yoka tous les deux partis. Mokile yoka Peniel et alobela mai kalama mabe nyonso akokaki koloba. Pour la nyonso anke asisaka carrière ya mai kalamai. Mais avec le temps, ndenge Timothée ezolobela biso mabe ya ba misusu ebimaka mbala moko te. C'est avec le temps et ya koyeba na bien aimé. C'est avec le temps que tu vas redécouvrir que malgré mabe ya mai kalambai, mais Peniel azala pire que mai kalambai. Malgré mabe ya mai kalambai, Peniel azala pire que mai kalambai. Peniel a l'école de à la caméra, mais c'est avec le temps bien aimé dans le Seigneur. Nous te découvrir que non. Peniel, en dehors que la moi si ma bé, Peniel a un caractère, ya ma bé, un bizarre ya ma bé. Peniel que autrefois, babenga maman pasteur. Na kati ya église azo prier les pe bandeko. C'est pour cela que na yeko benda mato ina ba pasteur nyonso tout. Oh ba komisa basi na bango ba mama pasteur jugement ya nzambe un jour ekozala likolo na bino. Est-ce que vous savez très bien nga ba pasteur onayebi combien de ba pasteur OK ba ya ke église na soufa na koswala na kati ya ndako na bango ba ye na église ba la kiske bada en bonne humeur na mama pasteur. Mal Kalamba avait commis une grosse erreur. Ya okutana Peniel ya kozwata ya koyeba ete ya kobala Peniel pe ya kokomisa mama pasteur bazo ndenge na kine ezalaka so pasteur abali mwasi automatiquement papa pasteur mama mwasi na komi pe mama pasteur bakombo benge mama pasteur. Peniel ko tshela bandimi maboko koya na église ko vana liboso ya cher mama pasteur et voilà maintenant les retombées. Ya kokomisa basi ba mama pasteur OK ba benga mate papa pasteur yo nzambe quand lorsque nzama benga yo abenga na mwasi na hote yango ezala nini na ba pasteur na biso ba kinois pe ba kinoise ezala nini na ba pasteur na biso ba kinois pe ba mama pasteur ba kinoise ezala nini ke na ba papa pasteur ceux qui ozo vivre na Congo ozo vivre na Afrique nzambe abengi yo ko komi pasteur tango kutana na nzambe tango ozo ki appel na nzambe. Moi sinon azalaki te. Et pourquoi so bobalani na moi sinon commissaire mama pasteur pour protéger quoi? Église est comme dit cablo. Église est comme que entreprise mobo ya famille ceux qui aux athées automatiquement il faut moi sinon remplacer la qui c'est que mama pasteur. Et la chose grave na l'église na biso ya Congo c'est que ceux qui pasteur abali fi mobo nzama benga etaza mama pasteur ada papa pasteur à cette église n'est pas bandimi basé belé automatiquement comme si moi suis wana sans que nzama benga comme si maman pasteur. Donc na église ezaki après papa pasteur ne maman pasteur ne ba misusu ba assistant ba pasteur ba na ba dieu ba yoko landa sima. Ce qu'on a bizaleli o que Peniel a doit afficher le lot. Ba o que Peniel a tiela bango mitou. OK bate OK Peniel kuta imposa maboko na mitu na bango bakoloba nini eloko ya Peniel baloba que le malheur des autres doit nous amener à réfléchir sur notre sort. Eloko ya Peniel
ba papa pasteur ebele bozwa mayele bino ba obo komisa ba mama pasteur basi na bino ba mama pasteur sans que nzamba benga bango boyeba ke un jour nzamba lola ko juger bino ko samisa bino pour ko protéger l'église que eza munene pour que donc bokomisa musali ah je ne sais pas musalo nzamba pesi bino eza ya ye mais bokomisa honnête que misala na bino moko le lopenye ex mama pasteur oyo azalaki mwasi ya papa pasteur Mike Kalambai botala lelo ba makambo azosala bama pasteur ebele bakomisa bango ba mama pasteur pa ba pasteur na bango mais botuna bango ba vini ni ba menana ndako ya libala nazwa ba dossier ya ndenge na ndenge mama azana ye mama pasteur azana église ba benga ye pasteur akutana fi mobo mama mobo abali akomise mama pasteur wana abimana na ba mibali mususu libanda. Moi je connais des dossiers il y a ba couple pastoral papa pasteur a conseillé moi na yo kake mama pasteur bakanga voix mena frère ya église babimana frère ya église babimana Jack babimana interprète nanda kwa libala kuti mama pasteur alongwe papa pasteur mais abimara libala que papa pasteur a trop occupé na ba prière c'est pesanga été mama pasteur qui na kosa ekobo libana mais na église aye dimanche a prier pour acheli bandimi maboko hypocrisie peigner les autres que bakabwana Mike Kalambai que oh Mike Kalambai a BBC peigner non ezalaki na nature à peigner. Si vous avez une très bonne mémoire vous se rappelez bien série mo peigner bazana na Mike Kalambai ezala na poto azui bana na so mona na ya liboso azo binisa musique ya musicien mo soki a fallu quelque chose comme ça pas publier on a ba Instagram bon na bo ça peu moi polémique moko mais série wana bien aimé dans le Seigneur peigner bazana na Mike Kalambai ezate que non Mike Kalambai BBC peigner non ezana ngo nature na ye ezali vraiment pas si makasi bien aimé dans le Seigneur. Ezo salabiso pas si makasi bien aimé dans le Seigneur. Comment ndeko moko mama Peniel oyo azalaki mama pasteur mama ya bana Mike Kalambai ba benga e mama pasteur ata bokaboni na mobali na yo pourquoi ko afficher ba comportement ya boye pourquoi ko se comporter boye c'est que ça na nature ya Peniel tinde ke bazana na Mike Kalambai na ndako ya libala wana banani na ka ko se comporter bongo abanani na ko bomba na ba bizaleli mususu azalaki na vrai azalaki na mama pasteur mo authentique te azalaki na double vie moko azola en public so ga église oh mama pasteur Peniel là moi ça Mike Kalambai mususu azosala en cachette mais tout se paye ici bas. Bible ezolobani n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde sera ennemi de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Donc yo tiki no nzambe. Yo ex mama pasteur moi na pasteur. O tiki no nzambe. Yo oyo ke obandaki kosima Bible. Ozo teya, ozo exhorter. O tiki no pro ozongela. Ba posa ya mokili. Yeba que un jour nzamba lola rosambisa. Tout est vanité de vanité. Moi, ce qui me fait mal, c'est que ex maman pasteur talaba makama comme ko affiché. Ozo yo kisaka papa ya bana na osonité, mo ozo celui qui ozo sala ba nyonso pon ko yo kisama Mike Kalambai so non. Ozo yo kisa nzamba lola soni. Yeba ke nzamba ofuta yo. Et loko ya Peniel na zoyi ya koloba na ba pasteur o ba komisa ba mama pasteur o bali monso commissaire mama pasteur nzama lo la rojiger yo ndo zo appelle mais moi sinon ote ceux qui yoza pasteur o bali fi mo o bali mama mo tika ba benga mama pasteur to ko commissaire mama pasteur te bolingo aveuglé ote que net yoza pasteur moi sinon komi pe mama pasteur abenga ma wapi plus pas ya ba pasteur o que baza ba pasteur ba komisa ba sina ba mama pasteur nzama o frapper bino. Ce sont les gens ya mibalo babanga rabasi
balinga balengela bolingo balinga balengela basi on dirait ceux qui yumba ou komato milimu mabe ndenge nini yo okocha bolingo na première position ke nzambe na yo nzambe na yebiso ko komisa mwasi o bala wana mama pasteur nzambe ko frapper bino un jour nzambe lola ako frapper bino omolika ndenge nzambe frappa sacrificateur elle ndenge pa ko frapper bino nzambe ya bana kotika bana sacrificateur elle ya ba otika bana na ye ba ko se moto ya libanda ba se comporter ba se me conduire mabe na kati ya temple nzambe frapper ka bana élite ayaki pe ko frapper sacrificateur elle ndenge moko pe na bino soki ke Mike la mai akoki te ya ko zongisa penye na nzela ke lolo ba yeko kabwana mais papa ya penye azali ba para ya penye bazali papa ya penye azali papa pasteur ozomona makamwana no azo salate wapi devant no étant que papa envers ta fille soki ko ozotika penye azo saka ba makamoko yo kisa komo ya nzambe so penye lo un jour abenga mama pasteur ko sala ba makambo nyonso azo sapona ke ayokisa mo ex mo ba ne pas o yazali pasteur papa soki ozo là je m'adresse na papa Penyel oza papa pasteur soki ko oluka kote mwana na kozo ngise na nzela te nzambo a frappé ki ba sacrificateur eli a changé te ceux qui a frappé yo te a frappé mwana na o conscience na bino esala avant que comme la bino trop tard non ex mama pasteur ko donc o kosa na obiso o sakana na biso donc na ndenge nyonso lingi o tela bandime mabo na église o banana ko jouer hypocrisie vrai comportement na yango nature ya Penyel yango yo. Oh bona boy, et la divorce, les gens ça bongo, oh et la choc. Non, arrêtez avec ces bêtises, bien-aimés dans le Seigneur. Combien de pasteurs dans beaucoup de kabona basina bango basa ba makambo ke Penyel la sala raté. Bango ne bamona ba problème te nando a libala. Penyel na nyoko makasa mona ba 28 premier divorce ça malambo à Congo, soit na église en Colo. Non. Prophète Francis Joël a divorcé. Est-ce que moi si y a prophète Francis Joël à l'écart à Babiloko Moïse mi et puis à Balaza divorcé botika koyoka ex mwana mama ya mwana na ye aleka asa Babilo Penyel azo salo ba apôtre muto mo baza divorcé ba évêque mukuna baza divorcé ba pasteur ebele ba pasteur ba Jean Bosco na Saint Pressé baza divorcé ba musicien ebele baza divorcé ba musicien chrétien ba Sonic Afuta bana baza ba divorcé ba Albert Kenze ba divorcé ba pasteur baza ebele 100% à 80% ba pasteur ba divorcé. Combien des artistes musiciens chrétiens baza divorcé? Est-ce que botika komona basi na bango ko leka na TV ko sa ba makamnyo so Penyel azo sala ezama wa makasi boni koyo kisa nzambe so ntina niveau yo donc olati no mwa mini jupe na yo so mwa robe na yo ke na concert donc ozo kwa kamo komo kobina na ya mado kotalisa ke tinde na zala bona ba ko kosa bino vraie vie na ngande yango yo. Tout ce que tu es en train de faire ma sœur Penyel yeba que il y a eu d'autres filles qui l'ont fait aussi. Rien de nouveau sous le soleil. Oyozo sala basi basala ngo basala ko bien koleka yo. Rien de nouveau sous le soleil. Ozo kisande mobile na o paste sonité mais na bana na bino o ke bobota bana mibale wana. Comment un ex na yo a se sentir place à Zali? Ndenge ni bana na osoki bako ba se sentir Penyel okosa na obiso otika na o jamais ko bongola motema
otikala non jamais kozala mama pasteur nzambe atikala jamais kobenga yo conscience de ezosala te eloko vidéo ya Peniel oyo bien aimé dans le Seigneur papa pasteur nyonso tout bakomisa basi na bango mama pasteur bo réfléchir des fois soki te kanda ya nzambe ekita likolo na bino nde bozwa appel ko ute pa na nzambe me basi na bino te nzambe nde abenga bino me basi na bino te exact que netu yoza pasteur so obali mwasi na ko mama pasteur nzambe ko frappe parce que adana appel ko ute pa na nzambe te soki oza pasteur olingo bala mwasi obali mwasi tia sœur normal protocole normal avanana bakit normal koko misane te que après yo neye mama pasteur rien tala ba makambo tokomo mona na mosama ikalama Peniel mama pasteur Peniel tala lo ba makambo akomi ko sala en tout moment azo bakisaka tozo kendi na concert ya Fabrigaz donc après sine nzambe mukongo ko amone ke tinde abana ko prier wana et dans nzela salite nzela mabe tika na ya nanga nzela bien ya ba ambiance ya ba mwa masanga ya loyenge ya ba boîte ya ba concert et si ma concert qu'est-ce qui va se passer to yebite donc obosa ni nzambe na yo à cause ya ba posa mokilo obwa ki si nzambe na opesi mukongo à cause ya ba plaisir éphémère ya mokilo mama pasteur était ya ba pasteur mususu était ya ba musicien mususu ceux qui balo s'engager moi sinon za ba mama pasteur te moi sinon communauté yote yo zo appelle mais moi sinon ote mais nzamba lo la kosami sa ba pasteur nyonso tout o ba komisa basi na ba mama pasteur sans que ba tuna volonté nzambe sans que boyo ka voya nzambe o na lo taki o nzamba bino nzambe ni na lobela bino ba pasteur ok ba komisa basi na ba mama pasteur ce sont des faux pasteurs là na lobe on liboso caméra ceux qui kozola nanga oza pasteur nzamba benga oteyaka okutana na film mo mama mo bobala na okomise mama pasteur ba komo benga mama pasteur yeba ke ozali faux prophète penza ma ko frapper yo totali na bible ba apôtre bateya est-ce que bino botika ko yeba moi si apôtre Pierre ok akoma appel apôtre ko abanda ko teya boyeba moi si ya prophète Samuel maman ya Nathan est-ce que prophète Samuel a commis ça qui est maman prophétesse kabilo ko ne tozo mona na Congo to na mokina biso ya lelo confusion totale Élisée moi a comme ça moi ce n'est pas maman prophétesse hein pourquoi ba pasteur na biso na kina boni ko saka na église boni ko saka na musala na nzambe boni ko saka na nzambe tina niveau yo olalo la mukino yo okutana fi mo banini obalié au fiancé au commissaire ma pasteur ce qui est grave il y a d'autres pasteurs na badana na ki fiancé ana église alingi fi mo bo pa amo van celle di boso ya chena ka balié une fois balié maman pasteur azo appel wapi azo vocation wapi nzama bengela ye wapi yango nde bo komo kosuka ka boyi ba retomber komo kozala ka boyi bo kufa neti ba soso bino ba pasteur ba o bozo comme ça basi na bino ba maman pasteur sans que nzambe abenga bon sans que bazwa vocation ya nzambe na bible ato natika komona Pierre teka comme ça moi sine maman pasteur maman porte comme oteya prophète ba Samuel bazali ba Élisée bazali ba prophète Nathan bazali ba prophète belé na bible bazali ba prophète Esaïe bino botika komona basi na bango ke bakoma pe ba maman prophétesse ba maman pasteur ba maman apôtre ok bino ok bokomo sa ko sarana mosala ya nzambe tina niveau yo zuko to lo bani ma campagne la zo sala ya solo franga za maman pasteur ya solo franga penye nzama benga ai ya solo franga ke dai volonté nzambe ke penye ako maman pasteur non
kobala pasteur elakisi te ke oyo po okomi mama pasteur okobala pasteur vanda na otika na okuna. Combien de mamans maman pasteur lolo bazo se me conduire? Combien ya ba maman pasteur lolo ke balinga ba famille ya mibali te? Combien de maman pasteur lolo ke ba mankaka mibali na ba papa pasteur na bandako? Ba linga kotosa mibali na bango te. Mais liboso public bo liboso église ko seka gentil ko simana on dirait que baga basali de couple moro ya kibo sans couple moro sain baga ba irréprochable non lukuta. Donc bazo sala makapula que public et apprécier bango menzamba lola te. Bazo bimisa vraie identité na bango te bazali vrai te. Combien ya ba maman pasteur ba nyokola ba pasteur na bandako bo bacha mibana ba à l'aise te na bandako ba mankara ba mibana ba ba konsa ba mibana ba ba finga ba mibana ba ngo. Mais na église ko se kabo boto gentil hypocrisie mo bo bazo jouer liboso abandimi. Nzamba lola obimisa bino moko na prosper bobo kanda ya nzambe okita likolo na bino. Donc soko za maman pasteur ko nzamba benga ote mobali na oke ne ataka yo maman pasteur pona ke bobalani na neti ya za pasteur banda déjà ko banga parce que kanda nzambe okita likolo na bino. Na bible ezo pekisa bible ezo lo bango bozala nombre bozala ebele na côté loba ya nzambe te. Bible ezo lo bango ne soyez pas nombreux à enseigner quand vous serez jugés sévèrement. C'est ce que la Bible nous dit. Ovana mobana on a ndok bobala na ya la kisho mwa liloba ah bate ya bobo na ba commission mama pasteur sans cause of vocation sans que nzama benga o l'équipe liboso ah réunion ya ba mama o komi côté ya bona boba mardi jeudi. Bible zolo bango ne soyez pas nombreux à enseigner quand vous serez jugés sévèrement. Yozo teya soko vivre ndenge liloba ezosi ezosengate nzamba lola o juger yo pe ba église bozali ke oh mama pasteur na biso bona bo pasteur botu na ba pasteur na bino mais mama pasteur o tela biso tozo mona clair te aza vrai te. Est-ce que nzambe ne abengaye? Parce que lorsque Dieu appelle une personne, lorsque nzamba bengi yo na musala na ye nzamba ko briser yo nzamba ko changer yo okozala modèle. Mais ba maman pasteur ebele na mboka na biso bien aimé dans le Seigneur bazali vrai te na église ba bima mosa mais bizaleli mabe ko tia ba pasteur mal à l'aise ozwa idée ko manquer mi bana ba ona bana baza ebele okuta na bo azo seka surtout en Congo c'est grave. Nzamba ko juger ba onyon surtout bo tia basi na bino ba maman pasteur nzamba lola ko juger pe basi na bino nzamba ko frapper bango. Oh, ils ont consacré l'église en Zambie. Est-ce que Peigné a bengamaka? Est-ce que Peigné a brisé? Est-ce que Peigné a vocation en Zambie? Tine l'église baba ngo benga ma pasteur na nyanga tina ke bango mo benga ma pasteur. Et la kiste ke net soki o balana pasteur yo pokomi ma pasteur non. Botika ba bêtise wana. Bota comportement. Nan de kona biso Fabregas vraiment. Oyebi ke wana ex Maman ya bana ya Mike Kalambai oyebi très bien artiste et musicien peu ozo se permettre ozo peu moi sina à l'équipe bongo bonabo l'excès pe ka ko mobindelo ya mado lolo lobi bokabwana moi sino Fabregas maman ya bana na yo to souhaitant ngote bokabwani na ye omona ke musicien mususu exemple kaka Ferré to fali to nan bokabwana asimi moi sino en plein concert bazobi na concert azobi c'est ba musique na oko sepela ah yo salon oyebi douleur Mike a sentir te entre Mike na nan bolingo ezate mais bana bazawana na kati Peigné le lozo le kazolo baba n'importe quoi azo sa ba vidéo zalata atake Mike Kalamada mabe ndengeni kanisa atake na bola mo asala pona yo hein Peigné yo ye banaki te na mokini. C'est grâce à Mike à la main de Toyebi au Peigné.
avant obala na Mike Kalama pourquoi vous avez ba Instagram ko sala ba vidéo ba pub ko ça ba publication ba makamnyo sozo saloté. C'est grâce à Mike Kalama que Lolo qui peignait le yebani. Mike Kalama a valorisé yo. Mike Kalama a dit que Lolo yeba na peine à mokil. Ce que combo yo profiter si Mike Kalama o ko uzu peignel au comme ce qu'on utiliser comme ça il on a nenga busoba. Carrière ya moi c'est la mukie. Tout na ba o ba sala ba vie ozo sala, tout na ba o ba renya. Maman 10 ans plus tard to beta di solo moroté. 10 ans plus tard mi balo bazola no ba olanda yo susté. 10 ans plus tard mi balo bazol linga ba olinga o susté. 10 ans plus tard comme ça nyonso to ezo simatezo leka parce que carrière ya moi si ezala muke par rapport à moi na mobali. Ozo kola non? Ce n'est que les débuts. Lukaku to profiter na ajoza na o ya muke. Vani sa vie raisonner vino avenir na o vani so kuta na ndeko mo malamu pozo o vani sa famille na o yaya na ba makambo ozo sala mobani ya sere ya royake alinga wa balo rien. Tous les mibali bakoya ba osepela na yo nzoto na o kitoko na ba royaka na posani balala yo babima no quelque temps peu batiki yo bakei. C'est ça quoi. Est-ce que vous avez raisonné à venir 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, et que vous avez une émission, tokotuna na biso na bino. Carrière ya moi c'est amour que voici les moments. Ya ko raisonner puis ya rovani sa vie na. Ba besoin stozo sala. Et futa na on a elorote. Ba koya ba osepela boko régner mais ba obaluka ba moni nzoto no ba tikiyo. Nyana roza la perdant. Yondo roza la perdante. Toyeba yo te eza grâce à Mike Kalama ne mokile yebi yo. Ceux qui Mike Kalama s'approchera na yo te, ceux qui Mike Kalama abala yo te, ceux qui Mike Kalama abotara na yo te. Mokili baninga ki jamais baye bao. Oninga ki pe oyeba na te, oninga pe osala ba belle ba succès ozo sa wana te. Baninga pe ba tchao kate. Oninga otikali plus donc otikali ka plus ozalaka na famille ozali baninga baye bao te. Parce que dans la bafio baza kitoko koleka o bazali baza na taille bien koleka o bazali mais baye bana pete batara bango kate yo lelo mokile yebio c'est grâce à Mike Kalamba mokile yebio eza grâce à Mike Kalamba eza passe na komona ex mama pasteur na kosala biloko a boy eza ina nature na yo Yoda sata basala ki ndenge nini jida ataba te ya ki ndenge nini nature na ya kimoyibi ya lokoso ya mbo ya cupidité elinya ke longwate parce que ça na nature na ya cupidité ataba basala ki jida ndenge nini tema ke etanga mara déjà que à côté kana Jésus alinya toujours a fini na côté ya côté ka Jésus. Ata que Mike Kalama ate ya ki penye ndenge nini ata la ki saki elo nyanza ndenge nini de tema ke na ku na eza na nka mokili babilo ka boy aninya na ya tikala ka boy yango pe atikali na epe kaka boy cette fois ici ce ko penyel a combiné koyo ki sa église ya nzambe soni parce que benga mama pasteur tala lelo makambo ko mo sala ozo koba na ngoka. En tout cas, il touche biso makasi. Vous priez pour l'église corps de Christ, vous priez pour la famille Peniel, vous priez pour la Mike Kalama bananae avenir na bango ezala bien et ko zala bien makasi. Et monsieur lolo na salika na ben ko tsani ko benda nini matoi na ba pasteur o ba komisa ba ma basi na ba pasteur sans kinzama benga bango. Bola ndida bango très bien ba pasteur onso ba kabona basi na bango suka basi na bango ezala nini. Ba pasteur ou babala na gina basi ba komisa ba ma pasteur lolo après divorce na bango bolanda da basi na bango baza na ba église te batika na bango osambela bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki silema ne triomphe jamais. Qu'on se retrouve à la prochaine. Bye. Sur les casos, n'importe quoi, ça va vidéo.
zalata atake Mike Kalama da mabe ndengeni kanisa atake na bola mo asala pona yo hein penyel yo yebanaki te na mokili. C'est grâce à Mike Kalama neto yebi yo penyel avant bala na Mike Kalama pourquoi vous na ba Instagram ko sala ba vidéo ba pub ko sa ba publication ba makamnyo sozo salote. C'est grâce à Mike Kalama que lolo que penyel yo yebani. Mike Kalama a valorisé yo. Mike Kalama a dit que lolo yebana pe na mokili. Ce que combo yo profiter si Mike Kalama o ko zu penyel o komi ce ko utiliser ko ça ila on ndenga busoba. Carrière ya mwana moi c'est la mukie. Tuna ba o ba sala ba viozo sala, tuna ba o ba renya. Maman 10 ans plus tard to beta di solo moroté. 10 ans plus tard mibalo bazola no ba olanda yo susté. 10 ans plus tard mibalo bazol linga ba olinga o susté. 10 ans plus tard comme ça nyons to ezo simatezo leka parce que carrière ya mwana moi si ezala muke par rapport à mwana mobali. Ozo kola non? Ce n'est que les débuts. Lukaku to profiter na ajoza na o ya muke vani sa vie raisonner vino avenir na o vani so kuta na ndeko mo malamu pozo o vani sa famille na o yaya na ba makambo ozo sala mobani ya sere ya roya ke alinga wa balo rien. Tous les mibali bakoya ba osepela na yo nzoto na o kitoko na ba roya kana posani balala yo babima no quelque temps après batiki yo bakei. C'est ça quoi. Est-ce que vous raisonnez à venir 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, et que vous avez une émission, tokotuna na biso na bino. Carrière ya moi c'est amuke, voici les moments. Ya ko raisonner puis ya rovani sa vie na. Ba besoin stozo sala. Et futa na ona elorote. Ba koya ba osepela boko régner mais ba robaluka ba moni nzoto na ba tikiyo. Nyana roza la perdant. Yondo vous la perdante. Toyeba yo te eza grâce à Mike Kalama ne mukile yebi yo. Ce qui Mike Kalama s'approchera na yo te, ce qui Mike Kalama abala yo te, ce qui Mike Kalama abotara na yo te. Mokili baninga ki jamais baye bao. Oninga ki pe oyeba na te, oninga pe osala ba belle ba succès ozo sa wana te. Baninga pe ba tchao kate. Oninga otikali plus donc oti quelqu'un place aux alaka na famille aux amis baninga baye baote parce que dans na ba fio baza kitoko koleka o bazali baza na taille bien koleka o bazali mais baye bana pete batara bango kate yo lelo mokile yebio c'est grâce à Mike Kalama mokile yebio eza grâce à Mike Kalama eza passe na komona ex maman pasteur na kosala biloko aboyi ezali na nature na yo Yodas ata basalaki ndenge nini Jida ata bateyaki ndenge nini nature na ya kimoyibi ya lokoso ya mbo ya cupidité elinyaki elongwa te parce que ezali na nature na ya cupidité ata basalaki Jida ndenge nini tellement que etangamaka déjà que akoteka na Jésus alinga toujours a fini na côté ya côté ka Jésus atake Mike Kalama ateya ki penye ndenge nini ata la kisaki elonga nzambe ndenge nini de tema ke na ku na eza na nka mokili babilo ka boy alinga na ya tikala ka boy yango pe atikali na epe kaka boy cette fois ici ce ko penye a communiqué koyo ki sa église ya nzambe soni parce que benga mama pasteur tala lelo makambo ko mo sala ozo koba nangoka en tout cas il touché biso makasi. Vous priez pour l'église corps de Christ, vous priez pour la famille Penyel, vous priez pour la Mike Kalama bananae avenir na bango ezala bien et ko zala bien makasi. Émission lolo na salika na ben kutsa ni ko benda nini matoi na ba pasteur o ba komisa ba ma basi na ba pasteur sans kinzama benga bango. Bolandi na bango très bien ba pasteur onso ba kabona basi na bango suka basi na bango ezala nini ba pasteur o babala na basi ba komisa ba bango ba ma pasteur lolo après divorce na bango bolandi na basi na bango bazana na ba église te
batika na bango osambela bonzambe na bonzambe Yesu nde mosukisi, les mains ne triomphe jamais. Qu'on se retrouve à la prochaine. Bye.